Yako za pembe la manique de John ya jeté. Yako za pembe la manique de John ya lisité. Yaya manique a pesi des opportunités tu vas te sanjola ye. Popo. Bana na kosi. Okosité. Promotion ya fuka mabana. Classe linge bana matika songo. Maître Kani yango babi. Kene piana forma inganga pe na former bana. Ozana mwana te l'internet oyaka kosala nini babi place nyonso il faut kobota wa mwasi il faut bota bana bango babi denda babi toko denda yo denite ngana dendi yo dendite ngana dendi yo suis charge ya banani ya ba mura na baleke chuto ndeni tenga ko zo charge na bango tena zo charge na bango ponga na bango différence ya wapi. Différence c'est moi je parle de manique de John. D'autant que tienga la zapenda nzo iwana seke mututu oyo zana bezo olukoyo tuta ozube yano na yo. Akende. Otaou ma voilà. Akende. Otaou ma voilà. Akende. Akende tirkina mwana mwasi. Akende. Ah mabalele. Akende. Osa munene fo buye bako. Na sokola bière. Eh sokola bière. Oh kolina nte sokola bière. Eh sokola bière. Babi sokola bière. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo au consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey Gania! Voilà, très ravi de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout à travers le monde sur www.manique de John Tokos officiel chaîne Yamakambo des comptes final. Et ça la plaisir makasi nenge bozo partager, bozo liker, bozo s'abonner surtout et puis ba commentaire na bino nde elengi na biso ezo la sake biso na bino 5 sur 5 match ezo le gars vraiment kitoko. Je ne peux pas commencer l'émission sans pour te dire merci na batutu ba soutenir biso na Manique de John Tokos officiel à commencer par Yagoroti Louvoizo, Mami la première de la classe, maman Neglone depuis l'Allemagne. Oazon na biso na PC Bambote, Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles, moi si Oazanga Chirurgie, na PC Bambote, puis na PC Mbote na Ida Ediba la mer du Nord, et 19 OP Alingra biso makasi, pourquoi pas na PC Mbote na Binta Morera. Balobi Bita mourir à la mère des Brésil, la reine des Brésil. Naebi que Alandara biso pe 5 sur 5. Ya Willy Mouchen, il est véritable code ya Mboka. Ndeka na barabago changer drapeau Mboka, mais va changer code jamais à ta régime koi. Wana venanga bourgeois gentil son ex non commettre espace la gentillesse. Agence ya fret et maritime et zalaka moko na Château Rouge. Il y a héritier Poma les grands qui simbi. Héritier Poma les grands qui simbi na Château Rouge. Agence ya fret et maritime, botsa ba car, ba colis, ba carton et goya vraiment avec toute sécurité et puis boutique d'habillement boucle création et maman Blandine Bassé les babi au sokoli na yo hôteli mais rolata nini na bandal wana tout droit boucle création et sangila 23 côté on peut former et au sala vraiment bien makasi lelo j'ai un réel plaisir derrière moi bozo on a déjà que plateau est vraiment inondé to so la makasi par rapport à l'actualité ezo dominé toujours l'internet naza on a Majegan Manique de John la reine de l'internet au to yambaye to so lana et pourquoi tselinga plateau ba te belé moi je suis pas habitué de ça. Je suis pas habitué de ça. Mais nous avons un plateau est belé. Tu retournes pourquoi plateau bat belé boy. Derrière la caméra, j'ai 3 caméras. Tu regardes comme on a vraiment souka parce que Moussala bazo sala c'est avec professionnalisme. Mais bata boyende na linga ba filmer. Et ça le relengi fort. Tant mutalati lambana Chanel, il faut ma Chanel. Mais ça la caméraman Moussou mutalati Chanel boy comme Kenzo. Et ça la bien. Merci beaucoup. Bon fond la biso déjà poto sur la Manique de John Tokos officiel que je dis bonjour. Que je dis bonjour Manique de John. Bonjour Yaya. Bonne santé. Babi ngolue na yemba ngolu. Babi mikolo psom. Bo consommer psom. Papa Toms album ezawana bana braza couple mbumba baza ko ya psom. Toku misanzambe na biso azana bon le royaume de ciel est prêt. Hein babi to bila to bika na présence na e. Mami mami mikono comme Moïse mami. Gogo. Maman Neglone.
Mamie. La première de la classe. Qui bazola. Balobi 700 tabana 3 kwanga bolia kito bolia kite jonga. Yesa bango bolia kite. Balie déjà les 22. Les 22, balé déjà. Les 22. Jonga. Tokolia to tokolia te. Tokolia to tokolia te. Jonga. Tokolia to tokolia te. 700 taba. Balobi na 3 kwanga. Tokolia to tokolia te. Tokolia mama Tolia qui yango les 22 lopé. Babi Lopez. Bite à mourir à la reine de Brésil. Balobi la reine. Balobi BBC qui bazola motema ya Yves Bonga. Frère nanga Anne-Marie Bonga. Togos. Babi abonnez-vous massima Simani de John. Togos. Babi netina. Ba acteur. Film cards. Yo. Qui salume banda. Donc Jean merci na nengo invité na plateau na ya Togos. Babi Jonathan Kadima mwana ba maman. Zaïrois. Toujours présent. Vois. Nzembo Kalatezo Sila. Kalatezo Sila. Nzembo Kalatezo Sila. Donc Nzembo comme na suka. Bolobaki au mwana longue jambe. Nzembo Zoya. Nzembo ici. Ma belle fleur. Maman na toko sala promotion ya kofuka mabana na kosi. Kosi te. Promotion ya kofuka mabana. Bana. Voilà, merci beaucoup Manik de John Naïbi Bazolo Nabiso est belé partout à travers le monde. Honorable John Mboyo, le père des orphelins, Azolo Nabiso depuis quelque part, ils ont salapé bien makasi. Mais Manik de John, tu sais que je suis pas habitué à plateau bateau belé, c'est quoi au juste coton de sabato? Aïssa Ebino, classe Lingue, Banamatika Songo, maître Kani Yango Babi. Ken un piano, format, il y a un peu formé Bana. Ozana mwana te na internet oyaka kosa nini babi place nyonso il faut kobota wa mwasi il faut bota bana bango na sima so bango banzoi bango les 4 ya bay bazo soa bota ba petit bota la bana bobanga te tout le monde on rentre à l'école. Discipline ezala bobanga nini yango banga po anitala ko si c'est mission ko katate makambo bandi. Mais honorable John Mbo le père des orphelins les maris des veuves ONG John Mbo son excellence ko kwa Rafat Makizembe babi chez Jonga toli atomela babi ba ingénieur bo ça ba il y a les jeunes ingénieurs comme Yann Katuku ya ka basa le plan na ya ndako za bien basa le ndako muti beta ndako muti ça Banzoi Manik de John Nengolobi naza cirque toke na simakuna to développer nanu mais Manik de John est-ce que idée o ya ko créer Banzoi boy et outi te na ba charge ba chinois ba américain to ezaka idée mo vendre lobi au recadrer T4 yo moni 10 personnes bazar oyo les 4 chiffres les 4 pierres de David. Oh, Bomela Goliath bango. Ayaki na mabanga 4. Na oya simba ki ezaki 5 mais to compte ezaki na sac 4. Dans 5e ngai Jésus. Bango. Botala Long j'aime ta la balle. Mais recrutement aux 8 ans ko sala ngo to ngeni po mayele o bimisia onetika ibenge bango mayele po bazo mayele na ebisaki bango to ko bana il faut ba bima na bana oganga mikolo so bana il faut ba bima c'est la jeunesse to lembi yo zana no bisa bana to tika comme état interne ngasi na sali 7 ans etika mukina lunga yango bana bango oui bana bango na seko bana ba obima wana esprit ya ouverture oyo classe e bandi mutu no so na mulongo bango nde ba messieurs ba professeur oui ba maîtresse 3 maîtresses na messieurs moko ye Liloba ya Manik de John toujours likolo Liloba ya Manik de John toujours likolo Liloba ya Manik de John toujours likolo fait 3 fois. Mukolo misa qui ont tel Manik de John était que coco et internet. Oh ya boya ngo pampa. Ça mokili na yo. Merci beaucoup. Babi denda, babi toko denda, yo dendite. Ngana dendi, yo dendite, ngana dendi. Babi denda. Babi yoko de bozo banga nini, siri se mission.
Merci beaucoup Nathan Moussasko au micro, Manique de John Balo Bapewa. Merci beaucoup Malembe. Baza 3 filles, un garçon. On a déjà un jaguar noir, un panthère noir, un jaguar bino. Jonathan Kadima, Crisco Louvoadi, Longue Jambe, Zaïrois. Les jaguars, surtout Gucci. Au moins, il y a quelqu'un Jésus. Et dans ton chat Dynamo Makam, le loup-garou de la groupe. Soria Yakatina Mbeto à la Moussiabi, au Finga Ime. Surtout qu'il y a un média, qui s'est sans tabou. Après, tu as bon mina mutakala na mukolo meka bato misi mutakana. Tozana nyonso. Ah oui. Ah soko na politesse ba ko respecter yo. Soko na politesse ba ko manquer. OK, ba tozana nyonso. Toana nyonso. Bobanga te toana nyonso. Babi, le chef du groupe. On a évité le repousse parce que le micro est vraiment moi, mon cousin, on a tourné pour la Solana. Présent. Bonjour. Bonjour, les longues jambes, jaguar à ma casse. En tout cas, ceux qui n'ont vendu un respect, il faut respecter l'internet, c'est les bosso. Normalement. Donc, on va consacrer biso. Bazo tanga Manique de John oza lokola koko ya internet ba consacrer bino e ba consacrer belelo au moins to zela mba pembe biso ka mitema polele ka boy Manique de John likambo na moteur terre aboti bana banzoi o aza commentaire ta banzoi c'est C4 le la personne qui parle trop de l'amour. Personne qui parle de trop de l'amour ngalinga bolingo mingi malgré tout na salaka na bolingo moko to solana no mais sikoyo na département mutu na mutu azwa charge na yo zui charge ya banani ya bamour na baleke chuto ndeni tenga kozo charge na bango tena charge na bango ponga na bango différence ya wapi différence ya te moi je parle de Manique de John d'autant atenga na zapenda nzoi wana seke mututu oyo za na besoin oluko yo tuta ozube yano na yo to qui peut jarter to qui peut tribiter to qui peut coloter vu que babiso tout to ba swahili to ba luba to tout tribi mais ce que to faire voir bino siko banani ba respectera tribi. Donc, ils ont ya Manique de John, il sait qu'à lidobi, tous a toujours bino na bino copompo. Hey! Mais c'est quatre pardon pour le rôle déjà micro et ça lui on est ni tango moni mutumoro a okota na cop oyo sala ka salir ngo et pour publier ngo murandimi kazaka PD et ça lui on est. En tout cas, on a makamuna ye donc tant on a le balobaka le boko oyo etombo la mosapi a toujours réponse cité ba neni ya koluka ko corriger pour comprendre matière ndenge zo kende donc ezali kamboke soki oza na makambu na yo ke na makambu na yo donc mutu nyonso tout eboluka bola ete robe le quoi papi ko kombuta mase bende ela biso robe le mutu nyonso ta robe ka PDT mutu tout aza na sentiment to aza na stratégie nini oyo ko luko kanga batu na mopanzi aye na bango pe mais je ne suis pas gay naza PDT mais soko lobozo anga peno tsenga pe loboko na simbi kitunga na do yate oh oui oh briefio yate bobeke no maboko merci beaucoup on avance mukie na ebi kezo sala bien makasi ya goroti louvoezo mami la première de la classe Ida Ediba la mère du Nord et 19 ozomona makambo ezoleka bonjour maman bonjour papa comment on la perle de la presse Aigle Royal. La perle de la presse. La perle de la presse. Il y a perle. Tonalité perle. Donc perle. La perle de la presse. Perle de la presse Aigle Royal. Perle noire. Si vous mutu na mutu ana département na ya charge ya mutu azozo. Yo charge ya nani oyo yeli. Ya bato ba manka manike ya mwindu to charge ni yeli. Open ya zalaki o nga manike de John o manke o se charger nanga. Nga vraiment na zawana. Est-ce que ce qu'on a ndenge ke bata mwindu o ba manka manike ke malika pina o ko charge na. Na biete anan. On dit? Na biete azar. Oui biete. Vas-y malika fi mo mwindu bo. Na biete nga na la perle na ta produit te le kwa ka koko na ngande ngazala. Siko ina biete. Oui. Sans produit. On a 100 produits. Non, non, on a naturel. Naza chaste. Donc, naturel. Oui, c'est naturel qui compte. C'est du naturel. Donc, il y a une BT. Vas-y, ma petite baye, quand ta forme. Eh, baye, il y a un qui a forme, baye, kata forme. Nga maman na van, nga koko, nga na bota bana, parce qu'on a la piscine. Donc, il y a la plage. Est-ce que vous demandez de faire quoi ça? Manique de John, la reine de l'internet, bah idéologie Zomata. Nous avons la mère à Coli. Mère à Coli, bah idée Zomata. Bonjour maman. Bonjour papa. Tu as une très belle taille.
Merci beaucoup. Fier de moi. En plus. Il y a Michi. Partout aux alliés, au Kami Masolo. Cynthia Mbombo, le Kilimanjaro de la presse. Oui, Namoulouba. Où est toi ou papa? Balouba tout va se péli. Aussi la famille présidentielle. La famille présidentielle a bois qui n'a pas yé na libouma papa. Manik de John, c'est la reine de l'internet. Mbombo. Ayeba qui te président il a contribué na. Bazanga ika idéologie au Lubaki. Toi kana 50. Toi kana so na mbongo te. Si on a so tambola na bajibu toi na so na le côté. Papa pardon baxila biso. Maman Denise Azawana. Asa pona bala nyoso linga lo batiko okisa mwasi so ntenga mona mwasi anda ko babala nga na mbongo yaka babala yaye na libumu. Ale na suka mboka. Na age no ba ke sente yo. Manik a un problème. Na comprendre que le journal le est à peine bien. Mbombo, est-ce que kozalana Manik de John nini oyo excité au travers de Manik de John? Bon, premièrement, elle est excité na travers na Manik de John parce que ba comprendre l'idéologie na été. Donc baza vraiment ba comprendre l'idéologie na été. Manik neza baza muta makam. Donc pour comprendre maman il faut appeler na ye. Si on a mis tali bongo habité internet au papa na va fulama na yebana na zara pembe na Manik de John. Akende Otaou ma voilà. Akende Otaou ma voilà. Akende Bacheye Zemi. Akende Otaou ma voilà. Akende Otaou ma voilà. Akende Tirkina mwana mwasi. Akende Balele. Comme ils sont Otaou ma voilà. Toya mabe, toyé. Baye bango. Tozaki na formation. Bon c'est moment où tu as yemba dernièrement mutu munene. Ozo imira on a dit non. Tala mutu munene. Tala mutu. Atoke. Tobando kaboye. Tobando kaboye. Tobando finge kaboye. Mutu munene. Comment tu as entendu ma bouche? Là, c'est la reine de l'internet, Majegan. Ils ont ça le plaisir, Makasi. Tant au moni mère à Koli à comprendre que avenir il y a lobby de jeunesse. Alinga Zoua, il faut appeler ça. Alinga appeler ça. Bonjour, madame. Bonjour, des longues âmes de la presse. Comment on Lydie Malou. Lydie Malou. Famille présidentielle. Toujours. Soyez les Abazate. Biso famille présidentielle. Ma famille. Makambo. Yo département na Oyozo Kangana, Makambo, yo Kangana. Télémana. Je dis Mayala madame. Balobi Ange Koy, ba mama, bomoko bandal to sangana. Julia Kibazola balobi bana babimi. Tokolata bilamba na binote, tokolata bilamba ya ba madame. Anne-Marie Bonga, Arlette, babi Arlette Bonga, international sia. Babi tolata bilamba madame tote. Tolata bilamba madame. Alors, siko yo yo to sengote. Tokosenga yo te. Tokosenga bino te. Tozwi te tofandi. Toye pe na lofundu te, ba ye pe na lolendo te, ba yeka kolakisa bino ke non, ba vrai chéri, botala basi kitoko bo. Tobenga bango pete. Bilombe. Ata. Ba benga ba ya bino ni bo benga bango. Ba benga bino te. Maman, est-ce que yo oyeko kanga nani na département nini oyo yeli parce que il y a des bateaux belé ba finga Manik de John. Yo oyeli pe nani. Des longues jambes. Moningali di malu. Moni bato nyoso ba fongola ba minoko na bango na ba bankaka manike ba ye ba raté azanani ba ye ba monene na ete. So nga na ende na laksa bango monene na ye. Voilà. Ba laksa na laksa bango nini azali. Comprends? Donc yo oyena kitoko na taille. Kitoko na taille na intellectualité. Ah oui. Toyena intellectualité, toyena beauté. Munde dozawa
ya Choco azate, ya Chamfoin azate. C'est du naturel. Vraiment, c'est du naturel. Écoute-moi. Une femme grosse qui insulte les gens, dans la moine, il plat. On peut prendre soin, il y a intimité dans des choses. Vraiment. Partie intime solo, solo la bière, tala. Moi c'est tellement comme maman, tellement chérie. Tellement pesa bango, Pesa lengi, libu blanc maman bozwanga bien papa babile Kilimanjaro de la presse oboyo sali mokili na ye naokiebisa bino bato bopesa bato badevoir awopesa moninga devoir mitala wabien te omunene mwa bien te ngasikona amunene abien ntina se bana likopa ntina se ta Mwana Captain. Oni machwa nga. Oya bato minene. En tout cas, c'est la reine de l'internet, Madjegan. Comprenez mon émotion parce que Plateau a vraiment s'attiré. Et puis, j'ai un réel plaisir parce que je suis entouré avec des belles nanas. Nana Basimo Bazobi Misa Solanzo Toté. To savourer, nado a na respirer na paiement. Nazaku nata on kangazoloté. Mais est-ce que makambo bozo sala oyo est-ce que bozo sala capable ya kozala na Manick de John partout parce que yeba kanela ka moi mingi au mona boke place mojo mo manette bo na kobeta bino po ya beta kabato est-ce que boko kimate bitumba ta ko banda tant déjà que nazuma kona na longoli place nazala na la kuta na koko la biso ça veut dire que na signé déjà tout donc ça oui donc signé donc on a quitté ça veut dire que na bangaki maintenant habiter 9 mois de fondre yonaye dans état de droit nous sommes de responsables. Merci beaucoup Manick de John, la reine de l'internet. C4 na tourné boye pour y na tourné à mingi boye. C4 est-ce que osa sûr ya ko assumer ba guerre au Manick azana parce que ndenge Manick a sali geste oyo ezalo ko a décharger ba guerre na ndam do mutu na mutu a vu par ya guerre. Est-ce que o ko assumer guerre? Au moniteur babengaka tozana couvre-feu olati cache-nez babi geste barrière ezaka pona oluka ko se protéger et donc on a penza na gouvernement na pesa bango longoni ya makasi mais yo repoussa na kozala pembeni ya Manick de John donc nabitumba oyo to ko komela ezana na butu ezana na moyi po balati se charge ya ndoki balati se charge ya mutema mabe siko babiso oyo zela non oyebi ke babengaka Manick na bakombo ebele ndoki nini bo est-ce que okolia ki ndoki te oyebi bakolisa biso mabe bamama babota biso bakolisa biso ke ba chef coutumier bandoki OK bato mayele soko ngami na bango o comprendre que te surtout sozongi na tribu na yo otuni pendo bike non c'est nani kombo na Manick de John na makambo internet ba yesa bino babi koko o mosko muto yo so benga koko so la na mbeto à chaque fois yo faut kolongola mbeto ko mekate ko kolongola mbeto eza mama na lisumu do so telemi lelo o luko finga lo kwa Manick de John o amodi oza pena modi o eza kete ya 5e génération bana ya bakokololo na yo botika le ozanga ka ko manka yo ba respect fike nini o comprendre ce que Manick de John était donc banda kenga na simbi livre sterling na bien ko séant pacifique babila pulga moi sans doute miketa française Manick de John la personne qui parle bien français oui moi si à taille Manick aluka sirigité baluka bazwa taille na ye bakoka tena mindela ba français ba ya ba tourner na TikTok ma premier pourquoi eza kozala mayele oui ngaka makaba ta internet peut senga intelligence oui intelligence la sagesse donc tellement ba latisa on se pas na ye ba biso to ndimi ke Manick James ka ba ko te kasho ngana zata wana pona yo pesa ta mai seruta melata mama yoko et fortifier pona ebike na kasho to luka yo liate et to tulzo ka guta te mai litanga mai wana ya mukie. Merci beaucoup tozo ko français tozo acheminer mukie na suka est-ce que au travail na Manick de John ozo banga te ndenge bakanga ke bandoki ondoki ki pa vita soki ni bakombo misu ya mibenga est-ce que ozo banga te na bakombo wana o ya mibenga bon non banga ngote parce que ngana na découvrir on te ngana pour simple mais ponga pena découvrir ki ndoki wana bien sûr ça l'autre oh bobino bobenga mutu kindoki na musika no bo poussa na pembene te ka oyebi ni elo bangisa bango ezani
ndenge azalaka ndenge akweyisaka internet bamitunaka aza abimelaka wapi ndenge aza na nsima na ye biso sikoyo toye kodécouvrir yango sikoyo plaisir na yo eza nini ya mutu mo botalaka otobeta ba 1 million abanda internet na succès asilaka te omoni en face boye ndenge azoyoka okoyebisa nini liloba mo mpena ya bien ntango olala tali baesengeli omo esalinga bien bon elo nakoki oyebisaka na mami na biso eza ke tobanda koyoka na mosika oyo tobanda koyoka topousse todécouvrir tomoni ke eza bongo te donc mpo na ngai na oyebisi azalaka ndenge azalaka donc abanga eloko te achange eloko te donc azalaka bon monika ndenge azalaka wana atya mpe tyoko te agarde ka taille oyo omoni ka taille oyo agarde azalaka boye Alléluia. Manique ne changez pas, Manique ne changez pas. Il est le même, Alléluia. Merci beaucoup et ça la bien la émission on a bien ça la plaisir ouais. Babi ba messi à classe ba yé gratuité ya ofele ya ka classe ba enseignant bango ya ka classe Michel elle pasi douleur boko yeba na ese ki bino classe ezongi na ese otala ba messi bango ba yenga mo profil de discipline na vandi wana omeki ko bon toza na biso na problème à mutu te c'est ça. Merci beaucoup madame est-ce que okondima manike pour les meilleurs et pour les pires nandima ina no avana za pembeni naye premièrement po ye avant manike aye bangai ngana bandaka déjà po ye donc eza rêve o e komi réalité moni ba bareza ki ndoto yo komi ya so o comprend donc mutu a rêvé kozala na yo oza star sans ba depth on a za star yo za star ya solo ba rêvera yo te mutu monta le kana internet alba combien de personnes ba rêva ba mona manike parce que yo na bomba ki bana bango to bimi to yoka tambola ba bo tambola te ba bo lata te ba bo lobela peta il faut to telema pe to mona taille to telema biso non to telema biso non atala ah mkusa mais tu as une très belle taille na fi taille yango na fi taille donc aya vraiment ba pesa malembe devoir à taille ezali devoir l'obésali devoir kotambola ba ba otambola te on a tambola bien oh na lakso ko yiba ngote ba yiba te alors ah ba yiba te démarche malembe to sa malembe c'est la peur donc c'est la peur malembe na za mobali ya batu ba yiba te vraiment oh simba maniki baki asimbi 4 nzoli na ye baza tanga siko ngamutu kwanga siko na vandela yo ona manike na vandela bino na vandela bino pona manike tokende omotuko to bete mbaya babimisa ba déjà sur internet bobimisi déjà bo sentir que non muto oyo ata sale loko bino bozwa te so bo simbi kitunga avec Manique de John en simbi bino maman na kitunga na kota na sale bino maman na réalité na faire voir bino que non c'est C4 Lidobi c'est quand nini Lidobi impoli répondre yo mota mo ce que no kaya mo nega ke comment maboko comment maboko mutu babenga ndoki Manique de John naza ko approche ne bonga so ba singa kete makamlanga eza ya bêtise Lidobi ta degré ki ndoki kutu mutu boy humilia ye mais nazaka toujours na sama kola mutu ngo ba benga ndoki mutu a comprendre internet ndenge ezalaka ta naza émotion na oloba émotion na lelaka kolela te ko mamolele ya ko sa pemela Manique de John ya jeto ya ko sa pemela Manique de John ya lisute ya Manique a pesi bis opportunité tu vas te sanjola ye popo baswate barata bazanga bapesa ngo ya ofele babi normalement en réalité on dirait ba classe na retard classe et bandi balobi musala et bandi on travaille maintenant c'est un réel plaisir ya kozana batebele boy na plateau je pense que Manique de John équipe na o ba kosala musala mo o et ko épater bino partout à travers le monde parce que c'est ça les boulot ba ye guerre na mutute mais so luki biso okuta biso na nzela na très bien so meki okuta biso na nzela na forme nyoso forme tout oyo kite ba chef coutumier oyo kite na so ye volu okuta biso soko ye na oyendeke okuta biso soko ye soso okuta so ye muselekete biso toza ya mutu rouge na forme yo ya biso toza yango ya munene baza na problème mutute soko ye attaque préparer relation préparer parquet po toza to finga te soki bo fingi te to kokumisa soki bo kumisi na o bana soki omeki na bango
boyeba ke maman na bango très impoli. Oh. Amen. Très impoli. Mais ya français. Mais ya français. Aboma de Bordeaux. Aboma de Bordeaux. Aboma de We love Bordeaux. you, mom. Donc on a comment on soit na ba Camerounais, ba Ivoire. Et na like sibino ke no tala. Bana bango ba koti ba loko ba koti. Celui ba ka ba loko bo beta na bango. Je vous ai dit une femme ne sourit, une femme sourit tala. Une femme ne rigole pas. Tala, une femme sourit. Une femme ne rigole pas. Non, une femme ne peut pas rigoler. Eh, une femme s'assoit très bon. On ne va pas autant ne va télémi. Tant ne va télémi bien posé. Yo télémi aux la caleçon. Macheka na la reine de l'internet. Bon, excusez-moi la lina koya pour makamna monawa. To comme na biso déjà na suka bambote na bato balandi bino mais mbota liboso na toko ezalaka na gorotu luvozo mami pesa mbota otala mami gorotu luvozo mami tozali omoni banzoi baye toyekaka wana na sima Manique de John donc ndenge mingi bomesana na biso ndenge mami alobi toye kofinga te toyende osala mosala mais soki oluki problème nde komona biso tokolaka ke toyebi koloba bon moko bandal madame Jolie Mayala vraiment mami de gros bisous à vous et nayebi ke boza tellement belé hein boze belé bolingaka tokos officiel bomesana pe na biso banzoi parce que tozara wana tokosala bino nde musala à part musala to na loko osala te. Merci beaucoup Melina Swamba anti-tache babi bat bakana ba cancer à peau ba tache contacter Melina Swamba et osala bien. Merci beaucoup pour na système et ça là vraiment kitoko makasi. Dernier message na yo et puis bambote ah to banda mbote na Gorotu Luvoezo. Gorotu Luvoezo mami ba gros bisous hein yamba biso banzoi bango yo baye. Eza maloba suka te parce que tozali to bandine vraiment musala musala bandi toza ba impolite mais to koma ka ba impoli donc soko luki mabe omoni mabe mais biso to musala to motema pembe likambu na motote donc mbote na batu nyonso o ba yamba biso ba onyoso ba rolanda biso bo mesa na biso banzoi biso nyonso na ye surtout na babone na biso awa ya Tokos officiel TV bo continuer ko s'abonner bo fongola biso mitema parce que to ye musala toza toujours pembeni ya Manique de John. Donc vous allez jamais déçu quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours avancer vers Souka. Tout ce que les gars bambote. Naïvi qui va passer on a vu belé partout à travers le monde. Boutique d'habillement, boucle création babi au Sokoli na hôteli Merola Tani. Na bandal wana tout droit isangi la 23 kendo paye forme et ça vraiment bien makasi. Dernier message na yo pour na journal lelo et puis ba mbote na votre bataillon. Un message ezaka moko ezaka ke mais a déjà passé déjà message qui te ko so na tête te ko bunati metende ko sa sumu sa na biso o amoni ke a roya lukia so problème to sa charger na ye donc ezaka bongo ba musala malam pour la biso na maman so to c'est encore bolingo za entre nous pour que tout travailler très bien donc c'est tout ça vraiment tout ça on vraiment besoin parce que nebi ki entre biso bolingo vraiment mais apparence na zo mona on dirait pri à trop lingano makambote est-ce que internet babaka bato ba éviter makambu nde bazalaka mabe vanga le ba mingi te mais sina bina na sale lo mo boba ezaka ye donc te ngalo bina hotel lo bina kaka donc ntoko ba ki na yepe bui nanga mwa malamu mena ko makama be soki mabeye daisa bon so mabeye na ko makama be so malamu ye na ko makama malamu mambote na batinyoso o ba sepeti ne to komina na ko so Manique na pesi bomba mbote ya bango pesi bazali bazala bien to travailler car ensemble na bango et puis Jonathan Kadima cordon Jonathan Kadima notre cordon na pesi bombote belé Crisco Louvang les Aïrois qui se respectent na pesi bombote belé. Merci à toi aussi Berdi Diams Pro et puis mon cordon Migra de Migra merci na bino Glodingandou, vraiment notre caméraman, merci na yo et puis merci na Opélis. C'est à moi de vous remercier. Glodingandou, merci beaucoup derrière la caméra. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Dernier message et puis en tout cas dernier message nanga ezaka jusqu'à non. Vous comprenez que na trop brutal, na zaka brutal. Ma ben ande skou na zaka brutal. Na botama na francophone te pona lobela binongo exactement. Donc vous comprenez que c'est quatre lidobi à travers Manique de John balobi makambu tout kitoko. Na ko défendre ye na makambu tout yom to luka ma finga to tindelo na ba SMS.
to vendre sur internet to détailler yo poza ne siko ke na biso pete so tche biso bisika mabe ka yo mo mto yo ke la biso maobi misa biso. Donc avec Manic de John et ça linga bien comme on a les 4 nzoi de la presse ya bana o baza consacré ba pesi bango baptême ba lobi mwana o ya utaka na église po ba yeba o koza mwana ya église songo il faut zo baptême. En tout cas lelo ezaki baptême na biso o Manic de John ba pesa biso a valoriser biso a pesi biso opportunité o ebele wana ya ba shege wana ba luka ba ya mais opportunité pesa te c'est comme kila et simba te. Donc bambote na biso tout donc balobi Migra Malunzi bambote no vome belé Glody Ngandu donc RD James Pro bambote na bino belé talaka bata mikolo ba respecto ba se respectaka ba telimba yoka makambo zo makota Tokos de Manic de John ba biso tozawana tozaka toujours pour ensemble sala na remercier mo pele longue jambe kotala mobali ozo bimesa oder moko boye lokola ba o ba luka ba bimisa oder wana me bazwaka makwa kankokolo yango ba continuer ka ko suba donc bo suba ka po milima sanga trop ba bi suba ndeto oboya ba bi avec Manic de John biso banzo itozawana so making na elo déjà nana masculin nana féminin soko sangi singa to esali singlier bando bakanga ba S na suka o pesanga kombo o non o pesa tata na maman. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin et à entretien Nabiso. Ça fait plaisir ya koyeba ke bozaki belé ya Rolanda Biso partout à travers le monde sur www Manic de John Tokos des comptes finales sali bien makasi. Merci beaucoup Aya Gorotulu Vuezo mami maman Neglone depuis l'Allemagne la première de la classe ya Willy Moucheni les véritables codes ndeka lo bakaba changer drapeau mboka mais ba changer code jamais à ta régime koi wana vient ngai les bourgeois gentils ka songo ex non commettre espace la gentillesse et puis espace o et Mbibiso chez Merché dans la persévérance babinga ndantabeza wana yaka roulia et on sala vraiment kitoko makasi. Merci aussi à mon vieux héritier Poma les grands qui simbi babi Château Rouge agence ya fret et maritime ezalaka moko na Château Rouge wana héritier Poma les grands qui simbi tsa ba colis o tsa ba car o tsa ba carton et roya vraiment avec toute sécurité. Et puis merci beaucoup na Julia Kibazo la Kibaz Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles sans chirurgie babi moi so azanga chirurgie na PC bambote anti-tache, anti-cancer, anti-nyoso, contactez Mélina Swamba et on sala bien makasi. Quant à moi, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Pourquoi pas n'a invité Moussoussou. On se dit au revoir. Au revoir. Ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey, Yokadia!